Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, puisque ça va bien par la grâce de Dieu. Et on a partagé nos recettes ya pundu. Voilà, awa déjà na bongisa pundu na changu na nzungu na bongisa déjà bien, eza na nzungu et puis awa sikoyo toza na biloko oyo tolambela pundu na biso. Naza na chou nanga déjà na nikaki, naza na pichard nanga, nasalela poivron vert, nasalela mafuta mbila. Awa pe naza na nzombo nanga euti na congélateur deja na bongisaki yango na nettoyaki yango nazozela esila malili e na kosalela matungulu, aubergine, ai na ndembi. Recette moko simple ya pondu. E voilà, awa sikoyo nazobongisa baingrédient nanga mpona na mixe yango. Donc nazokata aubergine, nakati biloko nyonso wana na lakisa bino. Donc nakati ndembi, matungulu, ai, poivron na aubergine. Et voilà, sikoyo nazoleka na etape ya komixe ba ingrédient na ngai. Voilà, natie na bandi komixe yango, tozozela. Mixe après wana soyo bandeko pondu na ngai natiaki yango deja na moto ebandaki kotoka pendant 30 minutes. Après nayo kotia chou, donc après pondu kotoka 30 minutes nazongi sikoyo natie chou na ngai, naye kotia pe na biloko nyonso oyo nalakisa bino nauti komixe. Nakanisa ntango naotokisa pondu ekotaki na video mais ekota te. Voilà, donc totie bongo toye kobakisa mai, après tofinika yango totika yango etoka, après wana nde tokozonga. Voilà, awa pondu na biso etoki na biloko nyonso totiaki etoki. Siko na ye mpona natia mafuta ya mbila. Voilà, donc naotia mafuta mbila, biloko nyonso totiaka selon quantité ya biloko ozolamba epi ndenge olingeli. Nga na recette na ngai ya pondu oyo nalingi mafuta ezala ebele te. Bol na nga oyo ya mafuta eza 500 ml, mais nga naosalela ndeti demi, naosalela demi wana eza mpo nga nalingi mafuta mingi te. Mais ntango olamba so olingi otia mafuta ebele bien na se lisusu koleka ndenge nga natie, ezodépendre na yo. Voilà, mafuta ngo mpe nabimisaki yango mpona nini elemba, mais elembi te, naosalela kaka lutu mpona nabimisa quantité oyo naza nango besoin mpona recette na nga ya pondu. Voilà, nazotia après bongo sikoyo naofinika lisusu pondu na nga naotika yango mafuta ebela. Voilà, sikoyo ntango pondu na nga etoki bien na ye sikoyo mpona nafongoli pichard na nga natia yango na sani, nazo écrase yango. Nga nalingaka vraiment bamorceau wana komona bamorceau ya minene ya pichard te, c'est pour cela na écrase yango mpenza, na fina yango mpo ebunga. Mais ça dépend ya motu na motu, so olingi otia yango kaka emonana yango ya minene, ezodépendre motu na motu. Voilà, nazo continue na kofina yango, naofina yango boye po ntango naotia yango na kati ya pondu ebunga. E awa naosalela pe mokubi na nga, donc naotia mokubi na nga na pondu, nazotuta yango mpo enatia yango ya mobimba te. Nazongi tomoni mai na biso na pondu ndenge ekauki. Nazia assaisonnement na nga na mungwa directement na tie. Osaleli assaisonnement oyo nyonso oza nango. E awa toye kotia pichard na biso, totie nazwi mpe mbisi na nga ya kokauka na tie. Mbisi mpo osalela ya shwa na yo, motu soko olingi ngolo
Soki olingi mongusu donc otie oyo olingaka, naye ozwa mpe mokubi na nga na tie, naye kotia mokubi na nga apres na ye obakisa sikoyo mai, nabakisi mai po epermettre ke biloko nyonso wana touti otya etoka mpona esangana bien. Voilà wana biloko na biso etoki banda na tiaka ngo na moto nao na baloli yango te vraiment etoki bien, apres sikoyo tobalola biloko nyonso esangana bien. Voilà baloli ngaso na tie pondu na moto na balola te vraiment. Après donc natiki yango etoki na baloli biloko nyonso, voilà totika yango kaka etoka moke apres toleka na résultat. Voilà la famille résultat ya pondu na biso yango oyo simple vraiment eza recette nasala yango na ndenge moko ya simple. Merci na bino nyonso tokutana na mbala ya nsima, bye.